Il y a un moment l'artiste Ferregol appelle Sabiso regarde-moi. L'artiste Ferregol appelle Sabiso à hauteur appelle Sabiso pyromane. Ah, pourquoi? Parce que les la musique urbaine. La musique urbaine, l'artiste Ferregol a bêté la bino. Il y a un moment il faut na pesa no ba couleur na la ki sabanzela na après ba featuring ko ya to boya ki ko boka ba fit. Ezala genoté alingaki ko accrocher na un tel, c'est pour ça l'artiste Ferregol a voulu faire son travail lui-même. UNESCO tellement comme ça rumba na biso patrimoine. Ils ont pensé à rebenga l'artiste Ferregol. Ferregol le 3 na le 5 décembre na zongo wana et ko inda l'artiste Ferregol a ko animer soirée wana ninga rumba na biso comme patrimoine. Ozo comprendre mais le temps yo le kana ba télévision zo ko boya. Babi ko tunze ba mumbinu aso babeza ko mutu o asala chamwa touche ne pe na nzembo na Fabregas pacha touche. Preuve no monto tambola kana makolo na ye. Baboya ka baninga te botika ko critiquer botika ki mutema mabe. Ba Ken Piana boko sala ki mutema mabe contre Fabregas. Surtout Mondibu a tellement la Fabregas dans nenga mukete mais to lande ba information que Mondibu balaki saka voir même ko yemba pas Fabregas. To lande ba explication mususu Robino Mondibu Fabregas abande ko tikele micro na maison mère. Donc to landa to kende to comprendre que et place o ba artiste ba ko kende. Baninga place o ba komi yo Mondibu komi na nute ko tshela ka baninga point d'interrogation te. Fabregas de entrée de jeunes dans la musique depuis Fabregas a banda musique atikala comme ma musicien na été na Europe ata Turquie a pamba bakenda te monati Robino Mondibu o alobaki ke l'artiste Fabregas a rekende poto te eza lokuta to monati Ken Piana alobaki eza ba base avec poto moni ba concert o yebanaki ke e ko beta o rataki ba combattant ba takati yango. Mais Fabregas va vendre ko takete pour bamona que aza elo côté aza sans esprit aza boye puis Fabregas elo on a robeta. Mais lelo to ko comprendre que l'artiste Fabregas a appelé ça biso double album Poison Antidote ou aza bel et bien a ko kende bongo aza déjà na ba musicien na kati na Lyon na France o ba ko livrer concert na bango lobby les 3. Donc tu as que ça a impact na idéologie na nenga mukete. Monatie botalelanga Congo température ya mama Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo Voilà, très heureux de vous savoir, vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV. Otolobaka Viteso Wapi Nandenga Mukete, c'est moi votre humble serviteur héritier Ibula Mouyaka Nabango Nyonso représentant valable ya Bayaka. Nde tolobaka ki actualité za ko obligé makambo za tellement belé to ko beta masolo lelo na kati ya Congo Température na analyse na biso ya mokolo lelo qui a dit que Fabregas avec ses musiciens ba ko regagner pototé parce que tolobaki na différentes émissions que Fabregas a rebête à concert n'est pas qui annulé. Est-ce que producteur ya Fabregas balongi maire ya Lyon ou bien ndenge nini to rebête masolo na kati atoye ba Ferregol o aza nominé na African Talent on a nominé bon on a 3 catégories et ça resenga ba golo ba gladiateur ba voter l'artiste Ferregol massivement na ndenge makamongo ezalaka na indusa na idéologie Ferregol le 3 jusqu'à le 5 décembre au Ferregol na zongo parce que rumba na biso ezako comme patrimoine national à travers UNESCO o azako couronné yango que rumba na biso comme patrimoine national et puis ba penser qui a robengela biso l'artiste talentueux l'artiste Ferregol auto solo yango masolo a na kati peto solo bongo masolo ya dynastie et comme na niveau nini bandeko ba ko zela nini parce que bandeko ba golo ba gladiateur est-ce que baza non satisfait bien baza satisfait déjà. Donc to robeta masolo en a 4 quant à moi héritier Ibula je dis merci beaucoup à mon vieux adresse motomètre bebazi beba tchafouin au monango pourquoi pas à maître ZBB maître ZBB Loboko donc maître ZBB Loboko so moni Loboko bi boko la wapi
Maître Zebebe Loboko. En tout cas, merci beaucoup Nayo. Je dis merci beaucoup à Simokei 9278, grand rappeur, professeur arabe. Bandeko Obayeba que l'artiste Simokei a appelé ce single. Il y avait Ready dans les là où faut immortaliser vient Nabiso Ready à Missy. Et puis l'artiste Simokei nous a donné encore chanson Jili dans single no abimisela Tibiso dans mois de septembre. O sala qui peut impact na idéologie non o bandeko ba continuer toujours qu'on consommer chanson Jili et que ça la kitoko o eza na ba plateforme no sur téléchargement bio que na Simokei 9278 officiel au s'abonner au talipé chanson Jili et que ça la kitoko na elengi au prix ce que l'année bon l'artiste Simokei Alobi na décembre azo pesa biso l'album Capita bon toujours là ce que bima na décembre bien à janvier l'artiste ndem tayebi mais oyo ba information artiste Simokei atindela tibiso yango wana vraiment te mettre un peu ko pesa ba mourir sur la bonne musique qui base l'album Capita ezoko ya kalaming te puis artiste à promettre biso na décembre oza na concert mo robeta na kati ya mboka Londres wana et ko sala kitoko na elengi. Merci aussi à Madame Walimbangi balobi maman ministre Madame Walimbangi maman ministre balobi Fondation Elikia Homme balobi que Fondation Elikia Homme o ekumba marabongo na maman Walimbangi akosala donaye na ONG to na orphelinat Siloé o ezomi bongo na commune ya Makala ekosala kitoko na elingbandeko tout balingaka maman Walimbangi na Fondation na biso Elikia donc Borozala wana ekozala kitoko na ilologie. Merci beaucoup na Herbis JB Papa Malongi Herbis JB Papa Malongi, député à ba maman, en tout cas, et Sali Kitoko, na Eleng. Je dis encore merci na Nelly Tambwebel, Brida, Jeskin, Djenga, London, Bandeko, tout au bazoti ta Kolanda Biso partout, au bas, on continue toujours Kolanda Biso, na duplex, na Biso, ya Mokolo, ya Lelo. Merci beaucoup à Bel Brida, Nelly Tambwe, Jeskin, Djenga, London. Voilà, to robet un peu ma solo, to solo là. Bah, te belé, to monati, Robin Omundi, Bouo, Alobadi, qui l'artiste Fabregas a retenu poto. Eza lokuta to mona ti ken pe na loba eza ba beza avec poto moni ba concert oye banati que e ko beta oye rataki ba combattant ba takati yango mais Fabregas ba bande ko takete po ba mona ti aza elo côté aza sans esprit aza boye puis Fabregas elo onya ko beta mais lelo to ko comprendre que l'artiste Fabregas a pesa biso double album Poison Antidote o aza bel et bien ako kende bongo aza déjà na ba musicien na kati na Lyon na France o ba livrer concert na bango lobby les 3 donc to ebite ko zala impact na idéologie na nenga mukete beta biloko to ko beta biloko misala mizalia wa Robino Mundi bo sekati ba musicien ya Fabregas bango na déjà ba na kati ya poto o ba ko lia mbala ba ko beta concert et puis ce que j'ai aimé à Fabregas a mettre un peu comme même ba musicien peu o ba nyoka mana ye ba musicien oyo ba kemba na ye o ba beta ba album ya souffrance lelo bango tout ba zu vol ba ke poto. En tout cas félicitations à maestro Fabregas et salut kitoko ne leng parce que ngana bande ko loba yango ke Fabregas de entrée de jeunes na musique depuis Fabregas a banda musique atikala comme même ba musicien na yete na Europe ata Turquie apamba ba kendate ba musicien na ba suara na Angola. Après ben au voyage tout le monde ba kene na Côte d'Ivoire après séparation ba départ ba bina filé ba bébé Bouchou Ibrata au piano kuti ya milongo la déjà na Angola donc oya na orchestre ndenge yaki na ndenge fanda ki ba concert ba beta ba concert ko tanga pe na Kinshasa mais sali kitoko na impact na idéologie comme on que l'artiste a voulu faire déplacer ba musicien na sikoyo ndenge makamongo bandaka yango ba pasi oyo ba weranson ba mona ba pasi o ba ferregola ba mona ba pasi o ba Koffi Olomide ba mona siko Fabregas pa bandi ko mona yango pona nini o memi ba musicien na poto est-ce que ba musicien wana baza na motema ko funga ba ko zonga kin ou bien ba ko tika na poto point d'interrogation place to ko juger yango wana soki ba combattant ba s'entêter que concert ebeta mate que sera la suite de Fabregas na ba musicien o atena bango na poto est-ce que ba musicien wana ba ko zonga soki pe ba zongi tenga lobaka eza pension na bango o ba gagnaka donc musicien beti na orchestre kemba kaka na ba transport na ye atambola ba makolo azonga kana ndenge ka o elinga zongela mais soka kimi na poto ezala rapé
des comptes final mais quand tu m'as poto à ma bête c'était que sur tu m'as poto que muto bande ko buaka que ko mone na poto que muto bande ko tindelo bala o mona te pour komi jiken yo pe komi moi na poto donc yo pe fo bande ko luka o bande penser sur na bande ko baza na Kinshasa. Donc c'est ça et vice versa ko ti mana poto eza nango important vraiment te pona mutu to ti mara pona social pona ba soins médicaux to pona mo musala bani tout mais oza de na job yeba artiste o sali déjà un pas au beti da un pas au commis déjà aucun poto na orchestre na ba musicien o bazawana donc eza déjà bien pour visa et continue à passer pour Robert un peu bakwenda vutuka par rapport à jeu et orchestre tu habite so ba ça là combien de mois na poto wana au fabriquer ça mimi ba musicien notre souhait et puis notre objectif c'est que l'artiste abeta concert c'est ça notre objectif que l'artiste abeta ne concert souci na biso otoza nango yango wana à part ça les seuls soucis mususu te oba musicien ba kima oba musicien ba sala notre souhait ezali que non Fabregas abeta concert pour ça là bien parce que ba te belé oba pensa qui Fabregas était surtout mondibu a tellement la Fabregas dans nga mukete mais to lande ba information que mondibu balati ça ka voir même ko yemba pas Fabregas to lande ba explication mususu robino mondibu Fabregas abande ko tigele micro na maison mère donc to landa to kende to comprendre que et place o ba artiste ba ko kende baninga place ba komi yo mundi bo komi na nute ko tshela ka baninga point d'interrogation te parce que yo moko nengo zana o tshela ko zwa contrat moko te pour lesquels une mission o ebisa ti biso te nazana ba contrat ko te belé suite à pandémie o moto bimezate o ko ba ke ba musicien musuna tibi nini o musicien Robert musicien na o rebeta concert mais Fabregas a des tibes en succès. Oh, yo moko conscience no yebi et beti sope mutema Fabregas a des tibes à succès. Oh to yebi ana ba rumba succès ba mon pépé. Oh et ça là impact na idéologie meilleur clip à danger. On se comprend mais les loton yo le kana ba télévision zo ko boya. Ba bi ko tunze ba mumbi no aso ba beza ko mutu o asala chamwa touche ne pe na nze mwana Fabregas pa cha touche. Preuve no monto tambola kana makolo na ye. Baboya baninga te botika ko critiquer botika ki mutema mabe ba Ken Piana boko sala ki mutema mabe contre Fabregas aza musicien mboka photo chepe pour akende liboso lelo memi ba musicien na poto ba musicien na pe bazana ba famille on a fait fo ba réjouir comment musicien beti 5 à 7 ans 8 ans 10 ans 15 ans l'orchestre à Europe atendate et ça la passe. Mais le lot a eu chance, il y a encore ma pote, en tout cas félicitations. Et puis, on a un moment où il y a un corona, on a un moment où il y a difficulté. Comment on a un musicien va faire déplacer un musicien, on ne s'est pas donné à tout le monde. Preuve il y a beaucoup d'artistes il y a minene pe ba raté qui ba concert l'artiste fait rigolo là où tu as raté concert naie et ça là qui peut passer Casino de Paris et déranger parce que ça a été concert la salle la plus prestigieuse de l'Europe au fait rigolo la ligne ko faire mouvement le sous batu ko pesa batu sous ba couleur mususu o les padres a ligne ko mema biso hélas concert et bêta magité mais au senga na ba golo na ba gladiateur tous à la gama boko ko funga ma tous à la toujours na pinch parce que tu habites les padres a tikaka jamais ko sepelisa biso sepelisa biso à tout moment parce que ne to ko lobana décembre awa quelque chose se prépare le mot de style qui na ngaba ba to larguer en donc to larguer en peut ça impact na idéologie parce que bande ko belé ba yebaka te stratégie nini to nzela nini les padres atendaka ba ra surtout ba monika boum et là on bimi ça montre bien ça donne l'image y artiste Ferregola parce que quand on dit Ferregola ça force quand on dit Ferregola ça patrimoine ya mboka yango moni UNESCO tellement comme ça rumba na biso patrimoine ils ont pensé à rebenga l'artiste Ferregola les 3 na le 5 décembre na zongo wana et ko inda l'artiste Ferregola ko animer soirée wana nenge rumba na biso comme patrimoine parce que c'est pas donné à tout le monde l'artiste Ferregola a la bilan plutôt ça na bilan na ye azana bilan na ye oyo ko présenter
na ba mélomane to na ba golan na ba gladiateur ba mourir à bonne musique l'artiste Ferregola azana bilan ya munene oku batumsu ba ko ebate po ba ndeko ton ba ko se poser ba question na bino na sami tema ba wario et ko zwa kaka ba réponse et ko zanga kate ko zwa ba réponse parce que ben place o bino bo ko mona que l'artiste Ferregola suki or que place o nea mataka po apesa bino lumière po apesa solution l'artiste Ferregola Casino de Paris, boyebi ke ndenge o ekomaki bandeko ba ko la dynastie na maboko ya kofungwama parce que batebe ba ko penser featuring artiste Ferregola na Taik donc na ebite kalaminité et ko pesa makambo biso to aka presete Ataba maweli sabaweli si biso to bai to sala ba featuring important wana yango ezo pesa pe ba devoir parce que l'artiste Ferregola linga ko accrocher na batute parce que yemo azarana fort alinga ko accrocher na certains artistes pour son accrocher na ye apesa nga succès to apesa nga visibilité sur le plan international parce que sur le plan international l'artiste Ferregola a déjà ouvert a déjà connu. Il y a un moment que na musique urbaine, l'artiste Ferregola a copé ça yemoko a copé ça impression na ye. L'artiste Ferregola yemoko se faire obima a ça la visibilité, a copé sa visibilité na artiste nyonso. D'ailleurs, on peut sa visibilité plutôt dans le monde entier. Il y a un moment l'artiste Ferregola a sa biso, regarde-moi. L'artiste Ferregola a sa biso. A biso, a autour a biso pyromane. Pourquoi? Parce que c'est la musique urbaine. La musique urbaine, l'artiste Ferregola a bêté la bino. Il y a un moment il faut na pesa no ba couleur na laksa banzela na après ba featuring ko ya to boya ki ko boka ba fit ezala ke no te alinga ko accrocher na un tel c'est pour ça l'artiste Ferregola a voulu faire son travail lui-même à ça la travail na yemoko travail na wana epesa e makambo ya mon artiste a ko ça la travail ne pour à travers ce travail a ko ça na ba featuring à certain ba ko larguer yango na ba force ba artiste na ko sangana lisusu et pesi lisusu makambo parce que Ferre a accrocher na batute kena diembela intel pour pesa nga visibilité non Ferregola a déjà un nom o ya fandisa na mboka oyo ta bandeko bo benga l'artiste Ferregola artiste républicain oui parce qu'il a la force il a cette chose a yebi nini o za ko mema parce que koza la garde républicaine eza garde o simba ga mboka o simbi mo condition l'artiste Ferregola ta bo ko benga garde républicaine bo pesie mandoki ya makasi c'est lui qui représente notre pays ya bo pesie ba charge pe ba force wana pour que ben am tu garde républicain na lichote ba wario bo ben on a lichote parce que l'artiste Ferregola a ses soldats, l'artiste Ferregola a sa mouvement, a son équipe fort, presse intelligente oya kasoro et largué et panzaka patebo na nenga mukete po to yebi nini obiso to yaka to yebi nini o to yaka kopesa parce que lelo bandeko ba ko comprendre te nzela nini o l'artiste Ferregola ko mema ba ko lo ba dynastie umeli baba seleyo Bill Clinton Intel bokale ksabata na bino na dynastie bota la dynastie yango ndenge umeli l'artiste Ferregola ko tâtonner Ferregola tâtonner par rapport à quoi Ferregola bandi ko sala musique lelo na mboka oyo Ferregola bandi ko binisa batu lelo na mboka oyo to Ferregola za débutant na mboka oyo l'artiste Ferregola za débutant na mboka oyo ba artiste belo boko mona ba ko sala ba kombo awa ba tala Ferregola mais Ferregola tala bango ta lelo bazwa ba idée ya kokoma ba musicien pour un artiste Ferregola muto apesa na âge à 15 ans ami pesa na musique ami pesa nyonso aye na musique bongo musique wana futate musique wana pesa récompense te yango mo lelo Ferregola aba prouesse eza ko mataka Ferregola kozala toujours puissant Ferregola kozala toujours na force moko ego Ferregola kozala toujours plutôt na force moko égale parce que ça égal à lui-même Ferregola mona sora za koyemba sora koyemba mutu wana koleka mutu wana parce que yebi oni na salaka pour lelo to mona ba force belé
bato ebele batenda basangisa ba musicien tellement ebele po bapesa makambo me makambo ngo kopesa mate lelo ta bandeko bakoloba ke intel ne numéro 1 intel naza likolo mais so bazuye ba comparer kana faire bo comparer na faire faire aza local faire boyo oh faire aza local faire bureau mabe faire machin faire très local mais pourquoi boya kana makamba faire pourquoi boya kana makamba faire bo fanda na makambo na bino bo tika faire tranquille faire ça la musique nga ko sala bino bo sala comparaison na ba Nigeria bo sala comparaison na ba Camerounais bo ko sala ba comparaison mettons bo ko ya ko sala comparaison na artiste faire gola parce que bo yebi ke total artiste wana to linga ka artiste to linga ka musique ne nenga yembaka pour l'artiste faire gola assez kuisaka ba mort bo ki infrastructure artiste fait rigola nenga naviguer ya na nzemba kala metanga yembe bimi lokola oza na dynastie oza na boy faut que ta la force banzela ni le padre kei faire un petit concert à on a ça ba sende comme bino polémique concert ya des prémices oh concert à des prémices oui a beti yango boba msuba beti ba concert na beta concerté atomola mosa pitoza a ebele to yebi muta kosate to yebani musique on peut to betarango boyebi nde bo betarango banani ba ko profiter na banani ba ko profiter te ce n'est pas dire que non so du muto ko bimate muto na leki bat na ba 11 to mona l'artiste fait rigola a tenara Côte d'Ivoire awa des concerts à Pamba Ebo Range Rover SVR et kotati et pesa ba tu polémique o ba ke sombela mwana ti lelo to mona place mwana okumba mutuka te mutuka tigala na maison ya vente bagena ko sala publicité na maison à vente qui na sombeli mwana mutuka o mona te bato belé ba vivara na mythomane ba artiste mytho bazana mboka o ba artiste ba revaka ba artiste o ba nga ko betela biso ba nga ko expliquer limba to mona ka ba prouesse na bango te ba prouesse na bango comme le kaka na ba mensonge ba prouesse na bango comme le kana lukuta montene ba ko mi ko combattre na Koffi Olomide papa o abimisa bino bokomi ko combattre ayembi nzembo na ye babeti 1 million de vues na 24 heures comme problème on a ba streaming ba otekata biso tout na ba streaming to kenda malembe biso nyonso musicien tout ya Congo na ba stream kenda malembe molo poto bokoma na bino ko booster bokoma ko booster banzembo na ba YouTube na bino tema bokoma ko booster banzembo na ba YouTube mais ba artiste o ba boostara te botika bango basala musala ne ba ko sala parce que bino bo trouva bombo booster soto booster mona ke tozo leka bango kaka boostage la mabete mais munela lingaka te tricherie munela so ramoni ke zo tricher a ozasu na confiance na yote alors mona ke muto zo continuer toujours ko yiba na musique muto ko continuer ko kosa OK munele alinga bongo te talaka munele so kangi bono yiba awa a oza trou wana nenga o chango sécuriser a tena ba caméra pour muto so ko meki kaka buba kangi kilumbukila beta biloko on se comprend les là qui s'est force parce que faire à cette chose à simba chose yango moni nyonso o faire go la simba bitumba nyonso yaka balinga baye ba faire alinga sala nini faire alinga bimisa nini faire alinga beta nini na ko senga pe na ba bureau na biso bazaka très vigilant ba très baza trop pour na ko yiba ka ba stratégie a ko tekela ba voisin batu nyonso ba ko kangama baza ba pire pire déjà kufa pour muto teka yo yebate Gaulois gladiateur focus dynastie za robima kala minité et loro za robima na décembre to yamba yango na kitoko po boyoka eloko bayoka mati lumbuki les place nini faire rigola kei faire rigola linga l'acception faire rigola ara bouliste faire rigola ara bouliste o artiste fait mais faire rigola ko beta ba concert privé surtout salima bilan bien na 2021 faire rigola ko beta 30 concerts privés so yebisanga 30 concerts privés à côté ici combien 30 concerts privés ata 20 ata 10 yebisanga somme d'abeti 10 concerts privés à côté ça combien 10 concerts privés à côté ça combien so on a yo que beta 150 concerts que libanda allez-y comprendre bagolo na bagladiateur biso to toujours wana
pour éclaircir bino pour repasser bino lumière. Bravo na Fabregas to mona pe fiston mbui a beta ipe na Londres kuna beta ki na Londres ça la dit bien ça la 2000 places et ça la tu to connaît l'impact na idéologie ba ndeko nyonso ba CP là en tout cas merci beaucoup na ba ndeko to bazaki tan ko landa héritier ibula merci beaucoup à mon vieux Adrich motomètre bebazi beba cha foin au monengo merci aussi à na maître Zebebe Loboko ba bien sera choyoboy. Ok, maître Zebebe Loboko, on a Mboka France. Merci beaucoup à mon vieux, RBCJB Papa Malongi, à député à maman, je te salue. Merci aussi à madame Walimbangi, maman ministre Balobi Fondation Elikia, homme, et que ça la donne na orphelinat Siloé na commune à Makala. Bande konyo sur la fondation Elita Torokuta on a le 24 décembre oyo to liana ban orphelinat to sala don na compte si ya madame Wali Mbangi maman ministre donc sala kitoko na elengi. Merci aussi à Belle Bride Aneli Tambwe Jeskin Djenga London. Merci aussi à Nestor, je te salue là où tu es. Merci aussi Simoke 9278, on est toujours ensemble. Merci à acteur Rigen Samper, homme vrai. Luda Christophe, l'aspect des États-Unis. Merci à Jires Nkwei. Jires Nkwei, je te salue. Pourquoi pas à Fondé Paolo 750 na Katachi Congolais Zouana. Je te salue. Mon thème est dissous. On est tous ensemble. Balobi Kitoko na Elengi. Je dis merci beaucoup à Dali Iboula, maman Mokonzi, maman Adalex et puis bébé Daniel, bébé Star. Merci aussi à Mouzen Assima Caméra. Pourquoi pas à Vini, plutôt Hervé Bossitampene. Hervé Bossitampene, il faut sentir, Vini Misapi vraiment. Et Téléma, donc, Moussale Salamatitoko. Tout le monde a dit, Soki Nzambe Azongi Nanote Play.